Bienvenue, chers internautes de EHP Média. Merci parce que vous êtes très très nombreux pour nous suivre. Je suis toujours là, votre aimable servante Manela Essier, autrement dit la Benjamin de la presse congolaise. Je suis toujours là dans le cadre de la culture et dans le cadre de la société. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la mort de maman Sophie, qui était la maman de notre défunte sœur Marie Missamou, qui nous a quittés depuis le mois de janvier. Et dans le mois passé, le mois de juillet, c'était le mercredi passé du mois de juillet, on a aussi perdu sa maman biologique, maman Sophie. Jusque-là, le corps est toujours dans la morgue. On ne sait pas pourquoi, tant de raisons. On était là-bas le jour de sa mort. La famille était tellement déçue de le comportement de la presse qu'ils ne voulaient pas vraiment qu'il soit diffusé leurs images dans le net. Donc, comprenez que ici, à la EHP Média, tolobara lokuta te biso tolobara mingi vérité comme famille nan wazui ba pesi autorisation na te ya koleka na ba média pona kolobaka tozo bunda kaka biso moko na ba effort personnel na biso pona ko memela bino kama maloba ou penser ya ba public kinoise o balingaka musique ya sœur Marie Missamou ezo sala passe mingi na motema pona koyoka likambango eza vraiment na matoyi ya batute les gens bayebi yango penza te liwa ya ngoma. Cela n'engage pas que biso to baisser ba bras na biso to boya ko sala to boya ko lobela yango to ko lobela yango kaka parce que Marie Missamou azalaki icône ya mboka amema valeur ebele na kati ya mboka atombola mboka ayana ba makambo ebele na kati ya Congo o lelo liwa ya mama na ye okaki kozala quand même moi remerciement na batu o Marie Missamou asala ka bolamu po ayemba batu pe baliana ye ba melana ye o bakokaki kamama ko rendre maman na ye dernier hommage moko ya malamu mati sikoyo corps ya maman déjà une semaine et za kaka na morgue programme nano ebimite toza vraiment désolé pour na yango mais sans oublier je sais na ko saluer vraiment ba nyonso o balanda kaya HP o ba soutenir kaya HP de près de loin la ba prière na bino nzambe na lola apambola bino so inotala na ngambo à Paris nazo mona tanta dema mobali ya maman Titi na Paris bambote na bino tonton Robert Safi matumona bambote na bino maman Brigitte Vemba maman sociale depuis allemande bambote na yo boza tellement ebele osoto bito banda kotanga tanga kaka ti ekosila te mais nous sommes toujours là siko to kitana na terrain toyoka avis ya baimboka o basepelaka na musique ya Marie Missamou komona koyoka mama na ya tiki biso pe to kozonga sima à suivre. Chers internautes de EHP Média, comprenons que nous sommes toujours là dans le cadre de la mort de notre maman qui était la maman de sœur Marie Missamou qui nous a quittés il y a cela déjà 7 mois. On est là toujours naye toujours solo lana maman Lydia apesa biso quand même ba émotion naye pour na liwa ya maman Sophie oyo atika ki biso mbote maman Lydia. Mbote maman. Maman comment na yo na sûr que banzembo ya artiste Marie Missamou esepelisa ka esala ka bien. Mais lelo oyo maman naye akufi et matanga ngo penza eza penza te. Ezo yo kana penza te pona yo ekosala ndenge ni maman Lydia kokolo banini na ba continuance ou bandeko no so balingaka Marie Missamou pona liwa mama na. Bon, pour nanga izo salanga pasi pour na koyoka liwa ya mama ya Marie Missamou. Donc Marie Missamou asaka musamu nene ayembi banzembo a bien CP biso en tout cas lelo mama na akufi. Donc izo salanga pasi makasi vraiment pour la liwa mama ya Marie Missamou. Et puis nazo na comprendre te mama na yokata sango liwa ngote izo lobela pe loko te non mama kilele ki mama mutu moko bo akufi izo yokana te nini te en tout cas izo salanga pasi makasi. Na ba nyonso bazalaki na Marie Missamou baliaka na ye bamelaka na ye lelo Marie Missamou azate mama na ye patiki biso moi pasi wana ou moi souci wana bazana ngote ezote ya ete ya bandeko na biso bazana nous vivons nini. En tout cas ezo sala pasi pona kotala ke eza Marie Missamou pas ala na bato azala pina ba camarade azala pina bato ya sala kala bango ayemba kala bango alia kala bango ye mo pa bana ko bana melaka pena bango mais maman Sophie pas comme ki moi star pona ba clip Marie Missamou pa banda ko bise camarade à maman Sophie mutunya so presque ayemba bandi maman Missamou yebi parti ya solo mutunya so ayemba ngo biso penga pena yebi ngo bayemba pe ngo mais lelo mama wana ko kende ya mama wana ata ba camarade ba raisonner ata mama wana ba raisonner ata muninga na bango à travers ya liwa mama na ye donc basunga bakuna mama na ndenga bien to yo kango pe ko to yo kango te esa la pasi mingi na mutema pona mama na
en tout cas ezosala pasi mpona mama wana kotala mama tozalaki na ye nazoyeba te baninga bakanisa ta bakanisa mpona mama wana en tout cas mpona nga ezosala nga pasi mingi komona liwa ya mama ya Marie Misamu do mama wana so otali bien kokufa ya mama wana eza souci eskange makasi senga kike ye mwana na ye ndakunda ye po mwana tikala mais lelo mwana kei mama tikali donc eza pasi mingi na ebité so bato basoka douleur wana so bato bazomona ngo ndenge nini na ebité esala pasi makasi mwana ndakunda mama mais mama akundi mwana siku mama lali tala nani occupé mta occupé azate po mwana pe azate ezotungisa mitema na biso neti ngai epesa nga pasi esanga malamu te na biso oyo déjà ba mama bakenda et puis ça passe vraiment. Merci beaucoup maman pour la participation na yo. Merci. Chers internautes, bienvenue dans notre site EHP Média. Oyo elobela rabino kaka toujours ba news nyonso. Oyo ezoleka na kati ya ville capitale ya Kinshasa. Lelo toye lisusu na lisolo ya maman Sophie aza maman ya artiste na biso de fête Marie Misamu akufa. Tozobeta parce que to constater loko moko pena ke matanga ngo eza penda neti te na kini. Matanga ngo eza penda neti te na kini yango vraiment to kiti sur le terrain pour to meka ko solola na ba imboka mbote maman. Oui, mbote ma soeur. La lingina tuna est-ce que oyebi que maman Sophie abota artiste Marie Misamu akufaki? C'est vrai. Hein? Oui, maman Sophie akufi, c'est là déjà presque une semaine. En tout cas, eza surprise pour ngai na apprendre ngo sikoyo. En tout cas, ça n'a pas si mingi. En tout cas, que son âme repose en paix. En tout cas, nzamba batela ye ayamba vraiment na kimia nyonso. Mais ils a vraiment regret mingi ndenge mama wana kufi. Ils a pas si pour na biso na bana nzambe, ils a pas si mingi. Parce que mama wana ceux qui okufa lelo boye, ils a peut-être ba souci à moi na ye. Pour moi, ils a regret parce qu'il faut que moi na yazala akunda mama na ye. Et maintenant là maman na yaki na ba souci nzamba zwa kalukumu. Et tant que Congolais, Koyoka Liwa maman Sophie Tomoni Ondongo Kamwe, et là que ça déjà une semaine, mais ils ont vraiment té na mato yabato. Ni no koko loba na artiste congolais parce que Marie Misamu mazala ki monument ya RDC. Asali banzembo ebele. Maman Sophie comment qui peut comme si artiste parce que na ba clip maman la na ya bima, ayemba ils appellent ba partie mususu balaki c'est mais Koyoka Liwa Marie Misamu ya maman Marie Misamu lelo. Et là comment côté za na ba média nini donc et là on dirait là que ezate. Koko loba nini pour na ba artiste congolais nyonso ba rola. En tout cas, na biso tout artiste congolais. En tout cas, nzambe apesa biso na mutema ya mawa baninga quoi. Donc ils ont vraiment regret en tout cas ils ont regretté ça n'a pas si mais tout ça batu biso nyonso to kufa. Ils ont dit na biso nyonso ba informer kaka ba o ba yebite na ba média. Et tomeka ko kende ko kabolama pour bible epsiso ke to kabolama na baye bazolela peto sepela na baye bazo sepela donc voilà quoi donc pour ngai ils a vraiment choc kasi pour ngai. Mais pour la famille au Kolobani, famille biologique vraiment il y a maman parce que va perdre qui sert mari ou azala qui moi li kondi la famille na bango va perdre maman Sophie lelo apesa ki bango vie pour na bande ko libota batika loko kolobana bango ni. Ah oui, nzamba zwaka lokumu na circonstance nyonso bible lobi tokumisa nzambe bazwaka kimia place bazali mais surtout maman na kufi beaucoup plus pour ngai ona yebi et cause à négligence na auto yoka peto mona après oui que maman na après liwa mwana yeba kanga endoki babenga na ye mama koma olala libanda nyonso na eza ba souci mtebomiye mais koyoka supposons maman ndenga akufaki na ndako parce que biso tokendaki tina ndako jour maman Sophie akufaki akati motema na 3h na ndako est-ce que moto akufi na ndako na ba 3h du matin zaki mtu moko délaissé babwaka ki libanda parce que bakanga ki déjà ndokiti et les kati na ba télé totalango bakanga ka déjà ndoki peut-être même sous réaction ya population ou ya ba fan ya ba sœur ba frère ya Marie Misamu peut-être ça là bango soni bazongisi na ndako mais ba ba ketoza batu mama za mama so perdre yo zo eli souté et ça quoi ba biso toza ba maman te tolela mingi pona absence ya ba maman na ba vie na biso donc mama to yeba toza na bolingo biso na biso quoi toza pena associé ba parents lelo yo maman aza important so lelo azate
torozwaka ye lisusu te vi na biso mobimba et puis famille wana bazwaka kimia nzamba pesa bango kimia nzambe moko apesaka ye moko pe azwaka. Merci ndeko na biso pour na intervention na yo na solo oyo touti ko kabola. Vraiment un grand merci aussi à maman Brigitte Vemba depuis Allemagne quoi, maman de gros cœur, maman mutema malamu na yebiki oza touché vraiment na moi ya maman Sophie oyo aza maman ya Marie Misamu pe atiki biso. Donc bino nyonso bozolanda biso toza toujours kaka wa tozo continuer na ba interview na biso toyoka ba vie ya ba yimbo. Voilà, chers internautes, vous comprenez seulement que awa tokomi touti na bandal touti ko sala ba interview kaka oyo maman Manela ici la Benjamin de la presse congolaise azo sala na cadre ya liwa ya maman Sophie ou azali maman ya Marie Misambu notre sœur wa utai kotika biso. Donc wana tokomi na pont ya pont mai oyo bozomona yango ndeza mai oyo kaboli bandal na kaluka oyo maya makelele yango yo côté mususu ezala mukeboye côté mususu efungwama. Voilà donc vous comprenez seulement la façon à laquelle mboka na biso ezali moko boye moi ba poubelle par-ci par-là mais toyebiga ke un jour à l'autre ekosimba. Voilà donc awa tozokota siko tokoti pena siko na kati ya kaluka bolanda ba interview ya baninga mususu. Chers internautes, nous sommes toujours là, kaka na kati ya ba interview ya Itali, liwa ya maman ya Marie Misamu, tozo yo ka ba impression ya bato, tozo ka ba vie ya moko na moko, tokutane na ndeko maman awa liboso ya boutique na ye to pesi mbote pe a se présenter mbote maman. Mbote tantine. Maman tokuti awa, est-ce que oyebi ke maman Sophie azalaki maman ya artiste musicienne de Marie Misamu akufaki? To eba ete bisotaka to zena kurate moi to ebezate mais to yoki na information ka lelo. Ndenge oyoki ke maman ya Marie Misamu akufaki atikaki biso banda mercredi passé akufaki na ndaku na 3h du matin kor ba memaki yango na morgue ya 7. Sikoyo pa selon yo oza congolais. Ba impression no ezali nini na liwa ya maman Sophie? Ngai esalingaka pasi parce que aza mama akufi nde na souci biloba lobeleka ke belé po mama boti mwana na yako kolia mwana ete na minito mama azali na pasa makasi parce que akufi po na souci mwana ye atali mwana bana ko sunga ye mwana azate donc liwa mwana nde seli mama na kende alinga ko kende lelo te mama na so akei parce que biloba loba ya bato elekaki biloba loba neti nini yoka ki précisément biso tonne ko yoka o mama Marie Misambu ye mtabomi mwana na ye sikone ya bomaki mwana na ye lelo ye pa kufi po ye na mwana ne kaka ya 6 mois mwana kufi na janvier ye ayo kufa na juillet awa vraiment muto abomi mwana na ye moko akufa lisusu na souci ngana kamwe parce que ndoki ye moko pe susu akufi lisusu na regretter parce que zaika buzoba po jamais mutabote loko na ya bien atangisi lelo Marie Misambu mona niko ba Marie Misambu azo lesa mama na bango azo kipela mama na bango lelo kaka mama mama bon mwana ko simba te. Siko pona yo étant que congolaise comme on a maman ya Marie Misamu azalaki maman ya artiste mais les comme sabiso une semaine déjà passé oyo ki sangwala kaka lelo conseil nini ko pesa na ba artiste na biso ya mboka ba etena na ndenge bango baza vivant ngai na pesi conseil botika biloba loba artiste soka akufi boloba katene mama na ye mama na ndenge mwana akufi ye mutabomi mwana na ye eza mabe botika biloba loba eza mabe era bomaki abambaki nzete bomonaki amemaki na ndaka nganga bozalaki ba témoin botika biloba loba lelo to père de maman na biso eza mawa makasi mamwana na akuti to kufa 6 mois lelo su mama kei eza passe na libota wana. Merci beaucoup maman Timba pour la participation. Chers internautes, comprenons que Eza vraiment émotionné, c'est l'une ya bana mboka, sangwana yo kengo kaka lelo, et le réseau sa biso passe yango pour maman tika ki biso déjà une semaine passée. Mais ba to bazo yo ka basanga ba belé ba yebi yango to bazo yo kango kaka lelo à travers EHP Media. Donc tozawa awa toujours kaka toza vraiment na katia kan luka. Na katia kan luka to kitaki parce que quand luka pe batape ba imbo bana ya Congo o ba sepela ka la musique à Marie Misamu, o ba zala ba fan ya Marie Misamu. Donc on était obligé toujours ya ça la descente awa toyoka ba vie na bango selon liwa ya maman Sophie o ya uti kotika biso.
ndeko tokuti pe na kati ya Kanluka awa na cadre kaka ya ba interview na biso pona liwa ya maman Sophie waza maman ya Marie Misamu ba impression na ezali nini okoki koloba nini pona liwa maman parce que si lelo maman azana na morgue maman kufa ki banda mercredi mais ti boy programme nanu ebimité elo na koloba kaka non babimise bembe ya maman ponga lingaki Marino makasi tisiko na lela kaka donc babimisa maman ça a problème te babimisa na morgue to la maman to kunda maman akende pe manene na kimia lelo na koloba yango wana parole wana ou adressé na population congolaise ou adressé na ba proche à Marie Misamu parce que Marie Misamu azaki musicien azaki na baninga balanga nzembo lokola ye azaki na ba producteur azalaki na batu ya lolenge na lolenge mais précisément parole na soko lancer na population congolaise siko na ba proche na yo ko lancer ni pour maman na etibo yazana na mort na lancé message wana ata na ba proche ya Marie Misamu ba frère Patrice Bazawana o bazali ke non nini balandela ki mabembe ya Marie Misamu ndemo pe bakolandela ebembe ya mama babimisa mama bakunda ye alo kwa mama na bango parce que abotaki Marie Misamu o azaki musicien lokola bango elo na kolo ba yango wana mais constamment biso togo ça na mboka na biso on ne sait pas parce que ko contribuer il faut kaka moto aza parce que so maman Sophie Pazalaki alanga nzembo na bandi na une semaine mais solution c'est bimani ba compte bancaire et si pesami place à quoi vraiment ba négliger maman parce que aide ezate ou parce que Marie Misamu azate ou parce que comment bon wana na yebité ceux qui non aiment sous mbongo exact toni mais je pense pas que non bon exact ya onde ba on négliger maman tisiko azana on pas de l'argent tozo lobela na sens que ndenge zalaka moi chaud hein tozo ba kino to yebiso ki activité lo ke zana mboka tout le monde azalaka vraiment parce que biso tozo lobela poto na Kanluka awa la majorité ba to ba yebisa ngwana te que maman Sophie maman Marie Misamu akufi voilà pourquoi je demande pour ba la motiver bongo il faut nini il faut pas que moi compte bancaire des ali ou mayo ka moi ba to ba bimi ba to sangisa ba mbongo to ndeni ezate ke non nini po bato ba sangisa bambongo eza pona bongo ti ezaka ke non nini faut ka batia na volonté quelque soit que non ala Kanluka ebele ba yebité que non maman sala nini akufaki mais tant maman ke non ba lancer information na TV il faut ça nini bala muka bango nyonso babimise bembe ya maman basani bakunda ngo bako négliger te poza maman Marie Misamu alors ka maman na bango. Merci beaucoup chers internautes, comprenons que si on pose ces questions c'est parce que aza maman ya monument ya moko ya monument ya RDC Marie Misamu tombole vraiment bendele ya mboka donc pour na cause la quand même reconnaissante envers elle on doit toujours parler de la mort de sa maman parce que eza to cause par exemple lelo ba Michael Jackson bazali na États-Unis kuna lelo soki maman Michael to papa Michael akufi Amérique ekolobelango toujours parce que aza icône ya mboka na bango za moto amemi ba valeur na kati mboka na bango donc c'est de la même avec maman Sophie soki tozo lobelango vraiment aza maman ya ligne parmi ba icône ya mboka na biso donc on est toujours là à Kanluka tozo tuna ba vie ya ba mboka pour eso ça la passe parce que ebele ba yebi angote ebele ba yebi angote voilà pourquoi biso pena to kitina c'est awa toza wana kaka pona ko sepeli sabino. Merci maman, nous continuons l'interview avec les autres. Merci beaucoup. Chers intervenants, comprenons que nous sommes toujours là kaka na ba internet ba non so ya maman Sophie a toza na Kanluka zo pe ça passe parce que information o est commis na Kanluka te dans la Kanluka non so baza surpris ko yoka ke maman Sophie akufa donc yango toza awa bena na terre tozo solo la nande ko moi si wa zwami na ngambo langa awa ndeko mbote maman Sophie a uti ko kufa bana mercredi passé atika kibiso ba impression na yo ekoza nini par rapport ya liwa na ye. Bon nga koyoka onyo saka yango yo parce que na kaka tozali na courant te na kaka courant ezalaki te batakaka bayebite biso mpe kuna na bandali mpe bana ozavi information nango te donc nde nayoki yango epesi passe mpo na nga na olobake mama wana yoka ebomisi eza choc eza daya mama mokolo nde bakoselaka ye baproblème ke aboma mwana na ye na ndenge bamenasaka ye na quartier donc azalaki mal vie yango moni mama wana ememisi ye na liwa en plus tolandi nani bainformation nango te c'est comme si balobeli yango vraiment te. Merci beaucoup. Toka tisi na ngambu ya mama awa. Koyoka ndeko mwasi ndenga lobi ke mama wana akufi na ba choc parce que bakanga kendo ki mama oza mama moboti. Est-ce que lelo ndongo za na bana na yo wana bakanga yo ndoki bana o memi 9 mois na libomu. Otangisi oboko li bakomi pe batu basepeli si pe mokili. Et lelo d'emblée comme ça, mwana wana akufi mokili ba ya ko kango ndoki mama. Eko sala ondenge. Vraiment osala nga pasi po na boko li bana nga papa Marie Misamu akufa kala boko li bana ya tangisi bango abomi bango te
Bon lelo Marie Misamo eko kufa babiki emta bomi. Ata ko boma ki azamo ane bakoka ko bandona ete. Eza ba shoki nde ba bandona kiye, ba bwa kiye, kolia malamu ezate, ba shoki wana yango meme mama wana na liwa. Tozo kondane ka bana na yeba koko salelo kwa ndengo na te. Bango pe baza baboti bana na bango. Un jour bana na bango pe bakosala ka bango ndenge pe basali mama na bango. Bakosala ka bango ndenge wana ka ndenge basali mama na bango. Soki bakangi mama bango ndoki babandone ye eske ya ko sepela nango te mais nzamba limbisa bango na onyoso basalaki eza malamu te mama na eza ba shock bango pe bazana bana na bango un jour so basali bango bomba regretter te. Et tant que maman congolais, merci de la participation. Na Yondongo Lobeli, fidèle internaute. On est toujours là car on a cadre. Il y a news, il y a maman Sophie. Maman Sophie Adalaki Oyo, bien sûrement Adalaki artiste était, mais sa fille qui était l'artiste. Moi, on est Adalaki artiste, mon co Adalaki na limite té. Adalaki artiste international parce que Banzem on a Ebetamaki partout. Ebetamaki partout. Donc voilà pourquoi on est obligé, censé ya koloba makambu ya maman. Donc bozo mona kabilo bozo yo kane bande ko baza sur quand Luka et Yebi vraiment histoire wanate. Donc nous sommes toujours là dans notre site OESA toujours que c'est servir et non c'est servir. Tozo continuer kaka kacha quand Luka tozo tambola toye awa to comprendre loko moko to mone vida mama vida. Waouh, ça fait très mal là. C'est vraiment mal que yoka ba imboka lolenge ba lobby lolenge ba pesi ba vina bango na liwa ya maman eza pasi vraiment tokosenga na ba nyonso vraiment ya mitema malamu oyo bozalaka a bon terme na sœur Marie Misamo bokota nanu likambo oyo bokota likambo ya liwa ya maman tozongisa maman vraiment na demeure na ya suka na kimia po eloko oyo je pense pas soki la sœur Marie azalaki en vie et ngai kende lolenge zo kende boy. Donc voilà pourquoi les gens disent que azalaki vraiment menteur ya libota na ina raison parce que ndenge toyebela ki on a commis pesa pona makamba baninga o lelo comme les maman na ye je pense pas que ngeki ça une semaine boy sans que média et ça l'entreprise po boyo ki batu mususu bazo kama ba yebi kutu te que maman Sophie akufi. Donc eza eloko moko eza vraiment ya pasi o ezo pesa penda pasi koyoka maman ya sta bien sûrement que bokolo bon maman ya Marie Misamo azana ni non eza historique eza maman parce que à côté ça maman na ina musala na ya côté ça maman na ina scène parce que elle chantait pour maman Sophie. Abimisa maman Sophie na télé camarade na ye ayemba. So to borobo ya maman Sophie asabe maman e molelo. To benga ka maman e mo se azam maman ya fait Mobutu. Et les cas déjà ba histoire akala mais lelo tout temps comme on est pour dire que l'histoire ne change pas. Quel que soit maman Sophie Zaki artiste c'était ou so ki ndengi tant que sa fille a tombé dans le kuma mboka amemaka bendele ya mboka libanda donc toza obligé à kolobela kaka maman Sophie et ça li passe vraiment bino nyonso oyo batu boyoki mbela oyo boyebi libota ya Marie Misamo bato ozaki ba proche na ye boyebi bisikanda ko ezali bomeka vraiment kokuta na balanga nzembo ba producteur ba sali ya nzambe batu ya mitema malamu bomeka pena ko sangala poto zo vraiment solution ya kozongisa maman Sophie na dernière demeure na ye ya suka bambote bele la bino nyonso obozaki vraiment scotché ya kolanda biso pesa ki vraiment temps na bino bolanda biso boyoka nini tolingi kolobela po biso awa ezalaka kaka mingi servir et non se servir tout ça la kaka po bino bozala bien maman Gisèle maman Claudine, maman Brigitte veut ma gros bisous. Fondation aidez-nous. La maman Isa Temo. Donc maman sociale, maman Mtea Malamu, maman ya ba bien maman Isa vraiment la parrain à Londres. Ba bisous na yo, bisous na Daniel, bisous na Isaac, bisous na Rachel. Bino nyonso bolanda rabiso vraiment to pesi bino mbote, to lingi bino ya mingi, bo continuer kaka na EHP Media Brozala de suite. Ba news et Zazaza. Équipe Bumba. Caméraman est caché. Donc, quoi. À toute la famille ici, ma famille biologique, là où vous êtes à Brazzaville. Des gros bisous à vous. Bye.